s'agit de Moutou Moko. Aza vraiment moté manasé, aza sérieux. Toko travaille vraiment bien. Il y a zana kin, ngala zana poto, il y a zana kin. Donc transparence et zali. To travaille bien parce que maman bijou ngala zana ba place. Na zana ba ndaku. Oyo ezali to sala ba clôture, to tia portail et vanda wana ezela tangu ngana we ko ka to sala projet. Mais toko lokola to tambola la biso malembe. Balobi mbango onde pema. Donc to tambola malembe to za na projet moko to za na kolomi balé jamais to ko tambola koto to za na projet moko tie ko sila. Mais cela moni mutu moko azu pa kambo on est atie que maman bijou to travaille en tout cas on va travailler. Maman bijou on va vraiment travailler et au calme. Bonsoir la famille. Maman bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger et pas la biso nde musala. Donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela Botala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe salle à manger. Ndako bozomo ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci.